nakomi na suka makasi esili ngai yoka texte yoka thématique omonake oyo eza nzembo moto azolele pa na ye moko nzambe oyo apesaka pema na bomoi mais yoka bateme mosusu ebandaka bazolukela nga makambo esukaka nga nde na longi yoka na ntema nzembo yoka na thématique ya nzembo moko jeton kaka na jeton. Et ça pour commenter pour ni beaucoup menacer. J'ai eu de menaces na ba frère musu bazaki wana batalenga na YouTube on a to finga Moïse Mbi na fingi Moïse sikani ninga non lo bandeka vérité so Moïse Mbi na Hélène bakoma na niveau telenga na lobate so Michel Bakena bimisa mutakala na yete le quoi acteur pornographique to linga ki to lobate Michel Bakenda to lobana yo parce que okomi acteur pornographique ozo bimisa mutakala na yo na TV c'est pas digne à être homme de Dieu to ko lobana te po to banga yo. Frère Patrice, en tout cas, dans la papa, je te respecte beaucoup. Kokota makambo te, joie de décision. Ma vidéo là au publier kayango. Papa ça frère Patrice pas ça nango nini papa, OK mona nidité ya muto yo yebité papa nanga. Papa nanga, je te respecte beaucoup kokota makambo te frère Patrice. Kokota ngote. Kokota ngote papa. Nidité ya sœur moko boy. Papa na lobi neti sori bazui nidité ya sœur oyo Eliane ndinga zo sukula na douche zo binaka bongo. Papa nanga papa pasteur. Je te respecte beaucoup papa nanga pasteur Patrice. Sœur oza ko se martibe ye moko boy ti ya subi boy. Ba pesa yo talango papa nanga. Oza mbala batu. Atanga na ofune pa ma Esther. De vidéos sont-ils que sur Moïse Mbi? C'est Moïse, frère Moïse Mbi. Bon, tout ça, boy. Tout le banan. Loin, c'est un loin dédié. Loin, s'il vous plaît, loin dédié. Moi, non, pas loin. Loin dédié, moi je cherche à lui ramener tout près dédié. Merci beaucoup, très chers internautes de Dada International TV. Merci à tous les abonnés qui omettent dans cette émission plusieurs options avec Dada International. La femme a plusieurs options. Bah, biso, bah, on se appelle ça biso confiance. Merci partout au Bozota la biso, à travers Angola, Belgique, France, partout dans le monde entier, les Canada, les États-Unis aussi, sans oublier la Kinshasa de Makambu. Donc, je suis là, moi, votre humble servante Dada International. La femme a plusieurs options avec celui qu'on appelle Yambe. C'est mon invité d'aujourd'hui. C'est avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Merci à Air Love derrière la caméra, Dieu Moundir, bah, merci beaucoup. Merci à la grande famille Kanda Kanda. Et joyeux anniversaire à ma fille Rosine Ngongo et Lilou Koudon. De bonnes choses à vous, bah, ma fille chérie. Je suis avec Yambe. Bonjour Yambe. Bonjour. Avant la bande émission, nous avons Maranzemboyo. Yo futa nyongo nanga. Yo silisa ba pasi nanga. Tina nini na nyokwama esi yo nyokwama po nanga nakomi na suka makasi esili ngai yoka texte yoka thématique omonake oyo eza nzembo moto azolele pa na ye moko nzambe oyo apesaka pema na bomoi mais yoka bateme mosusu ebandaka bazolukela nga makambo esukaka nga nde na longi yoka na ntema nzembo yoka na thématique ya nzembo moko jeton kaka na jeton eza nzembo nzambe moto apesaki to eza yo moko komaki mpo bwakela baye oyo bazalaki pembeni efaki bazala bapasteur na église wana cité Bethel yo bazwi yo batue pa papa na yo ya molimo papa biologique na yo abi mwana na nga solo nga naza te yo fozala wana batue yo wana nde komaki kobwakela bango bajeton tobandi makambo sikoyo nzambe asunga biso tokufa te tokoloba ti tokokufa. Voilà, je suis avec Yambe dans Trozo Solo Lanaye. Yambe Nalandi émission na yo. Félicitations d'abord. Tu as très bien parlé. Merci beaucoup. Bandeko Mususu. Bandeko Mususu bazoloba bandeko Mususu bazoloba bazofinga nga na kolemba koloba te biso toza wana pona kosaka ba analyse ba anti valeur ndeko nanga mwasi Dada International. Anti valeur nyonso eloko nozo benga mikombo na ba anti valeur tozoloba nazoloba même na ancien président na biso ya mboka oyo président na biso o bazobengaka China Rambo nazolobela ye pe ndeko Kabila na muni na ba anti valeur ebele na lobele te pona nini. Nazoe bisabino à chaque fois soki bobominga mboko ekobonga te soki bobominga bo ezalo kwa nde bobominga bobu bo continuer ça mabe so botika nga nazala na lobaka na bino pe bosalaka mabe ponga na lobaka na bino na obondela bino te oh
C'est quoi les problèmes? Problème ni vraiment c'est passé entre eux, na bateau nyon so ba ota la biso surtout dans l'église Bethel na pasteur Moïse Mbi. Ezaka bande ko cité Bethel té. Ngana sepeli d'abord les lots na moni Moïse Mbi azali banda akimaki et puis na moni cité Bethel ezali akimaki té. Azali déjà na programme ya voyage. Azali na programme à voyage. Ah ma sœur. Naza mieux informé, yoza journaliste, naza analyste, nabiso na salaka, nazali vraiment analyste, nazo sala ba investigation jusqu'à l'infini, tina katsa libulu. Pour ton information, mardi, mercredi, je crois, il y a semaine en 8, entre les 17 et le 18, na boutu ya toko les 18 et les 19, il y a eu des jipo bakio luka Moïse Mbi na ndaku na ye, Moïse Mbi makamna oloba. Sa grande sœur l'a défendu jusqu'à l'infini. Il y a eu des téléphones de coups de fil. Bazo benga biso na 2 h du matin pour nous appeler pour me dire que Moïse Mbi balingi bakangaye boye. Concernant à bengi ba relation et ça li que Jeep et Kei par rapport à Nini za la to yeba ki pété to zaki na posa to yeba qu'est-ce qui s'est passé exactement si le roi ne zaka na ombrage mais to yeba parce que toujours le candidat ba information. Merci beaucoup na bande ko ba tindela ba information na États-Unis na Canada na moni bongo bijou lema en tout cas merci beaucoup pour na ba information to tindela nga et puis na moni sous na Suisse bongo bande ko nyoso ba na Suisse na pesi bino pe mbote parce que bo soutenir nga en tout cas merci na motema moko na bino et pas ya papa Dago Godard merci en tout cas na kendaki ko sala ba investigation moko na église ya Moïse Mbi pour voir si réellement église zo fonctionner tout zo fonctionner té la journée parce que hier c'est ezalaki le bezaki dimanche ezalaki le 24 tokota le 25 ezalaki vendredi culte ya vendredi et tout à coup na koti na kata église na yaki le kwa mondimi na be quand même mondimi té non ki po bongola motema na nga na église Mbi. Ils ont probablement pas ni beaucoup menacé. J'ai eu des menaces na ba frère musu bazaki wana batalenga na YouTube on a to finga Moïse Mbi na fingi Moïse sikani nga non lo bandeka vérité so Moïse Mbi na Hélène ba koma na niveau telenga na lobate so Michel Bakena bimisa mutakala na yete le quoi acteur pornographique to linga ki to lobate Michel Bakenda to lobana yo parce que okomi acteur pornographique ozo bimisa mutakala na yo na TV c'est pas digne à être homme de Dieu to ko lobana te poto banga yo. Non, dénoncer ma menace na bino nyonso. Avant c'était Michel Bakenda mutande ko menace. Aujourd'hui je suis menacé jusqu'à ce que bomo na ndeko yam sa kufite ndeko yam sa na makala. Pour anini parce que non lo ba Moïse Mbi. Moïse Mbi makam non lo beza vrai to faux. Que Eliane Bakenda Eliane moi moi sur Eliane yona ye boko na niveau boko na tribunal parce que yo longola 4e. Parce que le prometteur libala au réalisé un autre tchena bolingo ndanga za 7e reine na se ya mai. Ndanga wana yango Fabregas pas yembi ndanga na cible. Fabregas yembi yango ya Fabregas to mona normal parce que Fabregas azana yembi sa mokili. To boya te mais ya yonde to kolobela parce que oza mombu na kolo la réserve de l'Éternel. So nzambala li pongi abi Moïse za la réserve nanga ça ila bateau baza pour ça ba bénédiction côté kuna. Yom to ça ila biso la réserve de l'Éternel. Tout le monde noté la réserve de l'Éternel. To ça lionini. To loba jusqu'à l'infini. Au juste problème na yo yambi eza nini parce que ba vidéo ya mitakala ezaka ya basal nzambe te bato ebele ba vidéo ba comédien ba musicien ba journaliste ba chroniqueur ba ni ba vidéo na bango ya mitakala ezobima du jour au jour pourquoi yo s'en charger ka na ba pasteur maman d'abord année 2020 ezali année mutakalisée preuve que janvier yango ebandi année janvier mutakalisé to aussi ça janvier to kota février mutakalisé to aussi ça février to kota na mars mutakalisé na ebisi yo mutakala na ebiso na ngabe na ebiso lobi ndeko mwasi mo abenginga ayebisi nga lobi ana mutakala su ya comédien moko boye comédien moko baza renommé siko na poto parmi ba comédien à Top Vision. Parmi les comédiens à Top Vision, non tant à communauté parce que je fuis être comédien. Na renoncé na théâtre, na tiki parce que na ligne na bimsa face na mususu. Je veux faire des analyses politiques, faire des analyses sur les antivaleurs. Je veux plus na bimsa. On a besoin aussi des analyses anti-valeurs. Ozo sa allusion nani par rapport à ba vidéo, par rapport à ba vidéo, par rapport à bato yo bazo sa makam oyo pona ko détruire ba personnalité, ba crédibilité ba ninga dada. Tout à coup, obi ke lelo l'église de Cité Bethel commence au côté chaque dimanche faut na lamba sika. C'est on a ebisinga obi mais so za lamba sika te oko yibo ko sa kindumba.
Mais oui, pourquoi? Parce que Nabisio ba sœur, excusez-moi na Théo Moussapité, mais yo kuto na chroniqueuse, mon nga sebe na biema non. Entre nous nga sebe na biema non. Mais ba ndeko musu ba ki l'église oyo la ti bien. Ça dit Nastro vraiment, donc Nastro vraiment Nabisio tolo moi c'est bimi, on dirait bon excusez-moi le terme ba na mike batala, on dirait mito mabele linge bima. Donc jipi moko donc na musiko pasteur Moïse Mbiaza na awa donc comme on appelle sous-vêtement sœur. Bah sœur mususu boko mon appelle avant de me soit panti makolo po pasteur amona kaka. C'est pas normal. Aujourd'hui tout le monde en parle. Tout le monde en parle de pasteur Moïse Mbie. Pasteur Moïse Mbie olembeseke. Tu es bien un beau garçon. Tu es bien un beau garçon mais lembeseke peut-être papa. Tellement makambo en plein comme nango. Tous informations ba bengi ngai lobby na ba 14h non lobby na ba 11h et pas ya papa moraza na Suisse pour me dire que ba beti avocat ya Eliane Massassi. On a suivi ça, on a vu. Mais c'est catastrophique. Yango ngabe na ko mobanga. Donc ngabe na ko zo Massassi dans les vidéos boy. Ngabe na ko zo Massassi dans les vidéos. Toujours le logo est normal de combien. C'est là confirme que tu es derrière tout ça parce que Eliane baza agité, problème est déjà en justice. Pourquoi passer à la télé, lobby na lande bango na molior et pas papa. Non mais il faut pas dénoncer à chaque fois parce que menacer bango. Attendre jusqu'à ce que justice est à la fin parce que Moïse Mbie aroya. Toi tu crois que Moïse Mbie Moïse Mbie aroya lelo na lobité. Moïse avocat ya Moïse Mbie ya lobby yango na affaire oyo Moïse Mbie ya isoka iba okanga yi. Avocat et société civile ba lobby yango affaire oyo Moïse Mbie ndenga longola mwana batu bazemi 4 ndenge toyokaki. Et ça 20 ans de prison. Alors Moïse Mbie azamon akiya manje na poto royal soute. Royal soute. Oh maman, peuple de Dieu bazaki déjà envoûté. Peuple de Dieu bazaki déjà envoûté. Na yebisi bandeko na lobby boye bandeko nanga. Mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible dit Dieu a dit cela. Alors pourquoi? Quand vous arrivez à la idolâtrie, quand vous arrivez à Koumisa, des pasteurs, c'est l'idolâtrie presque. Le peuple de Dieu est déjà détourné. Moïse Mbie a détourné le peuple de Dieu, tu ne le sais pas. Qui le sait pas de onanga? Belé ba pasteur ebele. Baza ebele yango na lobby. Kwa ozo kangama kana mo. Pona nini to kangama na Moïse Mbie bandeko musu benga na France, na Londres na pesi bandeko tu ba na Londres, bandeko ba na Canada, merci beaucoup na Australie, pe na Brazzaville, na Rwanda pe kuna na otakara bino trop parce que bino bompi bandeko na biso ebele na Bukavu. Makambo na politique na roya pe na roya oloba. Na Bukavu kuna na Rwanda, na Uganda, na Tanzanie, na oyo pe ba appel na bino. Malgré na sepela na bino te bozo benga quand même. Ba Rwandais bo benga. Merci beaucoup. Na moni pe na Afrique du Sud bozo benga qui ça en parle qui ça bozo benga bozo lo ba pe mingi merci na bino bandeko tu ba na riflar bandeko baza pe na route mo kaloko kota kota maya chwenge bandeko baza pe na bibwa kuna na veni yangambi na selo ko koma côté ya ngomba na biso mangengenge bandeko nyonso bazola na biso na matetawa na kisesu kota hôpital d'État na awa na Kinsaku na matete na Lemba na Lubefu Lumene loa bandeko nyonso ba otala biso na ngaba na feshi na masimanimba na bosanité na olobaka nde ba vérité. Vérité so ezate moyemboka ke liboso ezate so bobomi ngai ba vérité na bino e koma lowa mpoa e koma obatama ngani na obimisa una mpoa sa botika ngana loba po mezani ndeko na ngai tangu problème ezo kende boye bandeko musuba oloba non pourquoi vous condamnez ka pasteur Moïse Mbie pasteur ba misusu pe baza ba divorce son entourage seulement pasteur Barouti oh Moïse Mbie aza mutu pasteur Barouti aniama. Est-ce que pasteur Tom Sazaniama, pasteur Marcelo Tunasi Azaniama, est-ce que pasteur Dodo Kamba, Marcelo Nazo Telemaka Dodo Kamba, est-ce que Moïse Mbie a beau garçon le Dodo Kamba? Dodo Kamba pasteur a Elibiso ba croisé. Dodo Kamba pasteur a Elibiso ba église était en français, interprète a été Moïse Mbie ozagi wapi. Un pasteur azo comme na passeport on a eu abotami na 81, moi na 85, ta lokuta mutu. Oh, mais na yebisi yo immigration ba mona rendinga zo voyager et puis Moïse Mbie a voyager nzela nini a voyager na aéroport international d'Njilité. Moïse Mbie a bimi après qu'il ta dimanche Moïse Mbie a bimi nzela Brazza. Muta zo voyager normal, il y a une nationalité congolaise va voyager na aéroport à Brazza pour ani. Moïse Mbie dénoncé na musique chrétienne déjà quand on avait non fali biso to sepela na avait non fali makasi neti biso to sepela na ye beaucoup la repa fekate iso la iso mwana ya nani ya ba ekonda biso to lingaka ye kangama na ye beta na featuring beta musique tala ngana sepela na sero Nathalie Makoma ayemela biso ba na
amoni que musique ya Nzambe futa te et simba te. Nathalie Makoma elle était pas hypocrite. Azaki hypocrite Nathalie Makoma. Amoni simbi te e ayemi ne simbi ba souci mato yinanga opesango ambago ya ba jetem na toyoka te. Toyoka te. Qu'est-ce qui manque? Frère Moïse Mbie, azala frère Oyo, bato ebele bazwa ba délivrance, ba problème na bango depuis azaki frère azoye na yebisi yo fo landela yango demo tango na lobi boye oyebi ke demo maman na lobi oyebi ke demo pas la délivrance. Satan n'a pas ça la délivrance. Satan quand tu sois pambola monter mo pas ça délivrance ni nezang. Alongo le maladie mo après 10 ans songi selo angoli sous. Selo za ki 100, azongi selo 1000. Et après monter mais l'essentiel longo yi pendant 10 ans. Ba ama boni eza sauvé ba ama ngoto mona te na kutani na frère moi je bisanga frère moi benga téléphone ndeko na ngobi ke mama ya biso no samba na église ya mbiye ngana bi mais yebisa mama vandi na ndako kovana kuna ndako po me te menazo banga mama pas aika trop jeune puis mama balinga makambo olata trop depuis comment na cité beta comment makambo olata ngana bi bo ce que ozo lela lani no mona ko ni pasteur Moïse Mbie pe kami to mona vidéo même ce panzani innocente, on rappelle innocente, c'était au nom de l'amour à sa vidéo la sœur Mireille. Wanande esike pesinga suli boma yango wana. Esika na koufi, esika na koufi na bi sœur Mireille comme je te vois à la télé. Pendant que je te regarde à la télé, moi je te vois à la télé, je vous aime tellement. Je vous aime énorme. Mais comment vous êtes arrivé à tomber dans piège satanique oyo? Non, elle a fait ça au nom de l'amour. Au nom de l'amour, sœur Mireille, mais osana verser l'imabé, hein? Mais yo na mbeto biko bebi sa mbeto hein. Heureusement que ça qui na douche, na éviter so baneko suba, pour excuser nga le terme bandeko za kanda makambo bandeko ba osala za soni. Attaché de presse ya na lobby hein. Pasteur na biso Mouze Edi na balle paix à son âme. Paix à son âme. Azaka na attaché de presse te? Azaka na attaché de presse to yo kama kamone pas Edi na balle na attaché de presse ya Edi na balle. Il y a pasteur na biso oyo papa na biso na pesa beaucoup de respect Marcelo Tunasi. To yo ka ba bêtise ya attaché de presse. Pour na nini les choses mal tournent que tout autour de Moïse Mbie. Non, jamais, jamais, maman. Totali na clip oyo ngana lobaka ngo nazalaka ferme avec ndeko Roger Baka oba menasaka pe na affaire à Gégé. Nazalaka pourrier. Na tala na film ya Ong Bak, ya film ba India wana Ong Bak. Okomona bazwa ngonga munene Moïse Mbie achaka asalaka na ngonga ba beta boy. Pourquoi bazwa ngonga ya kimbangiste to azwa ngonga ya catholique ni abeta ka betonto abeta ngonga ya kinaka inspiration ya Nzambe kenaki osangisa religion ya religion ya église de réveil na religion ya ba Bouddha baza ba idolâtre bakumisa ba ekeko. Comment ya ko bongo bana wana nyoso babina na clip wana na yebi bango bana balemba balubefu balufira babina oui bapeti na ngai babina ba répétaka na fikina wa na lemba na foire baza ba pede bango mbayemba na tukoyo to kodondo bakodondwe ya fali bango mbabina kuna bango bazobina comment vous mélangez des choses de Dieu bano babina na générique awera bango wana bango botala bano babina na générique ya wera botala bango wana babina Nicolas Powana Diemba voilà botala bano babina na générique awera na Diemba botala bana wana ka babini na tukoyo to kodondo ya fali bana wana pe kaka mutu babina lisusu na nzembo ya asalaka na ngonga. Comment vous mélangez des choses sales avec les choses pures? En parlant des sales de pur, qu'est-ce qu'il y a des sales du pur? Mais bana wana basa ba pédé. Non. Je sais qu'il y a de pédés et de lesbiennes. Oui. Mais maman na lobby boye, Bible lobby boye, Moïse Mbie moko pasteur Moïse Mbie, aote ya biso lobby hein. Pasteur Moïse Mbie aote ya biso lobby mobali jamais roki ozwa nzoto na yo sangisa na moninga no mobali. La Bible dit c'est l'abomination. Mobali roki ozwa munoko na yo otia na se ya mwasi, c'est l'abomination. Idem que moi soko ozwa munoko na otia na sexe mobali, c'est l'abomination. Pasteur Moïse Mbie le sait pas. Tango ba pédé wana basangisa ka nzoto baza bato abomination bata diable. Ya zo makambo nzamba zo kotsa bango na kati ndenge nini. C'est l'abomination plus pure. C'est l'abomination. On va en parler. Moïse Mbie ndeko na ngai en tout cas limbisa biso to lobela yo parce que to moni yo trop c'est trop. Trop c'est trop to lobela yo kaka ndeko na biso. To lemba te ndeko Moïse Mbie. To za batu te papa. To mona makambo ya sœur na biso Mireille Mukeni, sœur Mireille ata yo moko pe na nzoto bongo. Na nzoto bongo nzoto kitoko bongo zo exposa ngo kaka boye ndeko na nga mwasi.
azako se marsibe to moni sera zo micha misapi ye moko azo micha misapiti bana bo excuser nga en tout cas papa bo tala ke bana batala te eza soni mingi makambeli kana Congo oyebi église de réveil na ngoleza ali soute église de réveil na ngoleza ali soute mais oui na lobi boyende onanga to ça analyse mon normal ba amanzambe bazaka na église de réveil na islam ba amanzambe bazate na protestant ba amanzambe bazate na armée d'Israël ba amanzambe bazate nde onanga dada na kimbangiste papa Simo Kimbango ba amanzambe bazate déjà mona mutakala ya papa pasteur Moïse en tout cas bolimbisanga bande kwa kimbangiste ezaka libaku papa na biso oyo aza siko père spirituel ya église kimbangiste to moneta awa na ye to mona yango te pasteur Barouti to mona yango te déjà ka basali ba chantage sur comment pasteur Barouti jamais pour na nini ba osala kana kombo ya Moïse Mbiye pose-toi des questions. Pose-toi des questions, Moïse Mbiye. To bandina yona. La sœur Eliane à Lobby Azaki vierge, pasteur Azui, elle a 15 ans, à PCZ, mais à l'oral 16, mais tout le monde la sœur na clip à Kofi. Oui, tout le monde sœur Eliane. La clip à Kofi, c'est Eliane. Déjà, Zaki n'a pas obligé de le barrer. Oui, mais c'est Eliane P. A sali clip à Kofi, on a ça date pas. Ils a clip ya non, Azaki na kata na 2017, Azaki na kata Bonzambe, mais vie le la sœur Azaki Toko. Si tu dis ça, donc na kikoto solo baké Moïse Mbi Azoki bato bazana na kata mokili ba lesbienne. Ah même ba on a clip, c'est mieux que tu marie msama banda ko le belo mon tant bato wa condamner misamu asali d'un film na nananina Félix Oazé quoi paix à son âme la sœur mais aloba nini Bible lobi ba o baza fort ba soutenir ba o baza faible muto azana kat na masumu so bendi pembe non ça peut faire que a monique muto aza bonzambe mo kat na ya vrai et puis muto a changé sœur dada na ko yebi selo mo ndeko na ngai bande ko ba otala biso libanda ba condamner ngate na makamna oloba. Au bitan dans le but, ne mélangeons pas des choses impures et des choses pures. Dans le but, on prend un nini. Pasteur Moïse Mbiye a la réserve de l'Éternel, soit disant la réserve de l'Éternel. Il était ngana boyango atuka ngana boyango ngai po na ngai église wana faut bakanga yango. On doit être sérieux, si tu Bethel faut bakanga yango. Bakanga ya Michael mais pas en église na nani. O bakanga po na divorce. Donc pasteur ali bossa divorcé eza d'ailleurs hier na émission ya confrère na bino Mario Sumunga. Na landi ba délire na ya zolo ba abetika. Ben ça ba délire. Tant que mara mwana na condamner ngo ça ba délire. Comment peigner le tala mama bolingo ya mwasi et l'équipe bolingo ya mobali. Que personne ne te trompe. Moi, si soka lingi a lingi yo. Moi, si soka boy a boy. Mi bali de fois to zarato boy. Mais moi, to zongi wana po. Pecha bongi ena zongi la. Mais moi, si ata o komi ndenge ni soro bi yote, c'est fini yote. Que personne ne te trompe. Il y aura un petit peigné le wana lingi frère mec alamba itia comme un niveau ba balana ba financer ma balibana bango bango mi balé ba balana. Pasteur frère na biso azoko sa biso na TV zolo baba saila numéro moko ye na sœur wana pendant 3 ans. C'est frère Mike Alambai. Oza pasteur talanga na banelo o. Ndoko nanga toko sabatu te. Toko sapenzambe te. Muta salinga na yo nzambe. Frère Mike Alambai. Oyebi ke ngai na yo tokutana na fikini ya foire oyo ngana yo tokutana na 19h. Tu te rappelles de ça? Talelo minanga be frère Makalambai. Ngana yo tokutana na fikine, série fikine ezali ba obenga ngo 2-2. Ça dit ba check it, ba check parasoleil. Nakutana na yo frère Makalambai. Non lo ba mutu zaki na été. Frère Makalambai, tu venais ici na Lumene na Lemba awa. Makalambai, soyons sérieux. Zam kolo se respecter. Zala mukolo za muumbu na kolo ndenge yo mi benga muumbu na kolo la serviteur de Dieu. Ntala zala ndenge yo za wana ndongo mi benga zala sérieux, c'est ça des choses qui m'énervent. Problème na ezaka que bato baza na kata na bonzambe te mais bazo kata ki bonzambe te ba okosa na biso et puis bazo zwaka ba 10 ya ba $10,000 ba $20,000 oh ba veuve bazo souffrir. Maintenant on sait l'église des photos ngala on sait l'église des photos non c'est des bango non comme nangeza dimte comme nangezali bazo zwaka ba mbongo oyo omona maman musoza na msu na États-Unis a $10,000 na tindi ba somba msu ba kit ba cha l'église ba vanda libanda maman ko so pe $10,000 wana tindi leta bano baza en orphelinat na kisensu onga zoke na ko talaka chaque fois bano baza awa na bibwa awa na Libanda, c'est boulevard le Mumba, Fokota, Okoma, espace Sébastien, orphelinat Mouéza wana, donc il y a un talabana, kuna, orphelinat Mouéza na limité, awa, Mouéza na funa,
pourquoi pas qu'on soit 10 000 $, on a consommé sac à l'os qui est la bana wana bana msuba obi msaba kusu na nzodo parce que aola na kata masuba aola mkata masuba. Vous privilégiez des choses impures. On doit être sérieux. De vidéos sont-ils que sur Moïse Mbiye, c'est Moïse, frère Moïse Mbiye. Bon, tout ça boy, tout le banan. Loin, c'est un loin dédié, loin, s'il vous plaît, loin dédié. Moi, non, pas loin, loin dédié. Moi, je cherche à lui ramener tout près de Dieu. Maramon on le besoin pour la zongi sande tout droit. Jamais jugé. Ne juger point. Ngana pasteur te. Omoni naza so na monika bat boya na ka sonde ba biro de pon niveau bazo menacer nga bande ko ngana ko sabino te na komine ko tambwa na ba risque. Nazo ba menace na commission na vandi fona vanda place mo ya kimia. Do bande ko na mo misa to ba oleka na moni ba na bangi na renti ba za ba biro de. Parce que vie comme il risque Moïse Mbiye na solo ba vérité kaka ndeko na ngai na fingi yo te ndeko na nga yo eko ba menace de mort soki obominga vie na yo kozaka bongo. Moïse Mbiye azaka rappeur na conseil. Moïse Mbiye il a fait un rappeur. Comment il s'est retrouvé na monopole de l'église de la cité Bethel? À se repentir qui? Il est venu devant Dieu. Pasteur Moïse Mbiye ngana za kaka na investigation obi serment ka tunaka lobi pasteur Mbiye. Pourquoi pas yo pour luki Olanda chemin au papa na bino Mbiye azana ngo ya pasteur tant yo zaka rappeur o répondaka yenini liboso ya monseigneur moké o répondaka c'est ronani c'est ngwa mo munene boy. Rappelle-toi bien oyebisaka ye muna mdola nzela na ye wana ya nzela na ngana nzela nanga Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur a commis. C'est normal. Papa Mbiye a préparé. Oh, te ngaso na komi pasteur tala appel à Nzambe lobi boye. Bible lobi sika ba lobi amen loba amen. Koko misango te je te compte pas bien 10 mois. Je te compte bien 10 mois. Bolingo ndanga te loba amen. Bible lobi loba amen amen. C'est fini. So qui makambo simbi loba Jésus. Loba Jésus bino boloba. Oh, maman. Soki ba makambe simbi loba Jésus wana yango Satan zo ka kanda na mutema tala moni Satan so ka pesi Satan za jaloux koleka Nzambe obi bonini Satan za muta négatif. Écoute maman lelo oyo ba pasteur baza ebelé na ville ki sasa o mais peu sont appelés yango na ebisa bandeko na ngai o ba otala na TV même na Kisasa awa bandeko ba otala na Kisasa awa bandeko ba na poto bolo avec l'église de la fraternité na France c'est pas pasteur César Massamba et si quand Nzamba fandi ya solo bo tsiko mona pasteur wana te bo mona ni dité na yebo bo mona ngoti tous à la sérieux bolo avec l'église mikie des gens mona ndeko nanga dada des gens mona église catholique moko na lopango wana to mona église islam moko a kuna to kimbangiste te. Mais comme il est avenu Mogo Yoka 5 églises, voilà, la main de l'Éternel, cette église, la main de l'Éternel, ciel ouvert, Kotoyo, Molimo Kita, Kotoyo, Yesu Azaka Yesu, Kotoyo, Bisonio Sobana Nzambe. On doit être sérieux. Est-ce que tu sais que le pasteur Moïse Mbiye est encore célibataire? Yangonde Ezo Sala Makamboana Nyoso Mamananga, une très bonne question. Je suis pasteur Moïse Mbiye ava asala ba bezo pasteur Moïse Mbiye akomundi ke mutu mo boyo ndika ko mo lisepani na ba beze pasteur Moïse Mbiye tala oza charismatique oza beau garçon moniki de lokambate oleki Kofi Olomide leader de Seni a beti plus de 1000 chansons Moïse Mbiye ozata na banzembo santé yo beti yo moko beti ko kiata santé Kofi Olomide bakanga ye po akanga anyataki fimo na Kenya bazongisi ya koti makala ba asali 40 jours il y a 100 médias 100 concerts 100 kobima libanda mboka parce que taboulé marque tabozaki touché na bouteille parmi l'un de ses maîtres. Frère Patrice en tout cas na landa ko na bo sembo nyonso papa je te respecte beaucoup. Kokota makambo te joie de décision ma vidéo les au publier ka yango papa ça frère Patrice pas ça nango nini papa okiomona nidité ya muto yo yebité papa nanga je te respecte beaucoup kokota makambo te frère Patrice kokota ngote papa nidité ya sœur moko boy papa na lobi neti soki bazui nidité ya sœur oyo Eliane ndinga zo sukula na douche zo binaka bongo papa nanga papa pasteur je te respecte beaucoup papa nanga pasteur Patrice. C'est roi ça ko se martibé yé moko boyti ya subi boyi ba pesa yo talango papa nanga osa mbala batu atanga na ofune pa ma master
Na kofunda yo papa, on doit être sérieux, ngana osepela te. Non, c'est platé yo mona biloko wana. Papa, kosa mouye na opete. Ata muta lobi ke papa, nga za vidéo ya mutentel na yelio yango yo. Awa yana ngo ndambu. Toi yelio apesi yo photocopie a bombi original. Yo yebiseni ndeko nanga je te dois quelque chose. Au PC $200 $300. Tango mona ngo su na TV, o lobani ndeko na esikoka ki yo. Papa, pekisa nde ba pasteur, ba chanteur dédié batika osala makambo osala, c'est fini. Je batiki makambo osala, yo ozana devoir ko ba vidéo te. Mais papa, il faut suspendre Moïse Mbiye na scène na bino ba ministère chrétien, a dénoncer, a commander musicien profane pour yena vena fali ba mikolo boye ba pire, ba yemba featuring pour fali pa ba ndeko fali pa ba osala nzembo pour na ndenge Moïse Mbiye nzamba ko to bixina maladi na soki na Rwanda na yokaki. Na yoki kaka na confirmer information te. Mais boye mbatana ndeko no fali tala fali siko za na base o sakanati mbiye beso za na ma base no mikolo base mikolo yo mbiye kangama na fali bo beta featuring mais kala mingi te zo bima ngana ba pesi ne conseil beta featuring na frère fali azana base ekosa omondo beti na si la qualité na Londres si c'est tourné qualité to zo clip extrait dans déjà ah oui ça serait une très bonne chose frère ça serait une très bonne chose nzembo ya nzambe nzembo nzambe nini o Moïse Mbiya yemba te ayembi nzembo nzambe te e bandaka ba oluka na ba promesse ko ngani na longi oh misa nzembo jeton bolingo nanga te bolingo ndanga ye oyo ndanga za parmi ba 7 reines o ba vivra na se ya mai à part ça banzembo nzambe zati à part banzembo jeton o abwakela ba papa o faka ba koma ba titulaire pasteur na cité Bethel ye mutakoma wana sko ba papa na ba oka jalousie yango wana alobaki te funa ndo bokela ba jeton e bandaka ba oluka na ba problème suka ngandi na longi mais nzembo jeton yo kan nzembo nziko nzembo o ya Fred Ningonde na sengi ngolu na yo kati na bom azo senga ngolu nani ya mutamokili te na kangami na pasi yonde ya kakobiki sanga sembola loboko na yo longola ngai na pasi yo kanzembo bongo thématique bongo o comparant ngona e bandaka ba oluki na ba problème e suka ngande na longo yo eba mbiye nzembo edika na yeba nzembo mbiye belé mais à part wana ba oluka ba yeba ndenge ni na liaki ndenge ni na lataki c'était déjà arrivé une fois na vie au promettre peu mutu libalo réaliser te ngana na promettre libala te ngana tali pasteur Moïse Mbiya oganga ata batonisi batu plein na stade ba oganga bala abonga mibo na obala te na ki jibe l'homme de Dieu na ki jibe nyonso na munoko na obala te pasteur Moïse Mbiya voilà des conséquences. Papa na biso Marcelo Tunasi aza papa ya famille, papa ya foyer. Maramba boye eko yate parce que aza contrôlé par sa femme. Papa na biso Thompson, il est contrôlé par sa femme. Papa na biso Mutombo, il est contrôlé par sa femme. Mutu nyonso abala dada même ngani na za so na bali. So il lelo ngayo na bali, ponga na bali nante. Mais so il lelo o nga na bali dada. Je te jure, même elamba na ngayo late comme contrôlé par ma femme. Je te permets pas. Non, je te permets pas. Non, les lots est comme un complexe scolaire mutakalisé. Si tu es bête, comme un complexe scolaire mutakalisé. Si c'est pas dimanche à l'heure, aux agnes qui c'était. Mais ngana kene ikuna. Si bozo ganga mutakalisé, yo moni vidéo ambi. Vidéo e bimé za lambi était. Tu insistes na makambo o eza vrai té. Ndeko nanga dada. Yo moni vidéo ambi. Na lobby Na lobby bino bozaka wana pona ko défendre kambi. Boza wana ka pona ko défendre kambi. To lobaki makamba ge. O aloba nom de Jésus. Jésus yemo ka bioté na aloba nom de Jésus té arrangeur de son baby saki. Na lobby Jésus. Bandeko bozo benga ngayo nazo mona Canada. En tout cas bandeko wa Canada merci pour na ba soutien na bino bo lembate. Bo soutenir ngai po nazo vivre na ba crise na communication na moni deux personnes ba oleka na bangi na kanti ba bureau de donc na moni papa mo mbale ba ya kuna mwana ba heureusement que garçon na zanga ba suki yango na chemwa doute mais bo bangi ezakaka bazo luka nga bakanga ngai mbi azo tindaka batu téléphone na ngai panzana ki téléphone na osala kutu mutatinde ngango papa Dago Godard na Suisse mutaibisi ngande kozwa téléphone on salela o puata makamba mbi zotanga bakomba batu wana oh
C'est bon, donc d'après Yosiko Yonde, comment qu'il est déjà la souka en conclusion ni ne colo ba message ni ne cause à clé et cause à fort pour na tunion so oyo bazui temps ya Orlando na dada international. En tout cas na ko lembate ya ko loba makambo eza ba anti valeur. To loba peka en tout cas muta théâtre moko pe mutaka na yezo panza na déjà kala mingi te. Mutakala na yezo panza kana mingi te ndeko nanga. Na opesa conseil boy na bandeko nyonso. Kozwa jamais téléphone na yo okanga photo ya nudité na yo. Jamais. Opération bongisa na ex na yo. Na lobaki yango. Ngam na bimise lo wana. Opération bongisa na ex na yo. Ngam na komi yango ti ezo panzana ka wana. Ngam na komi wana stati. Opération bongisa na ex na yo po akokipoza na vidéo na yo. Ngabe yela ngana ndota na bi makambo nezo beta be ngabe attention hein. Au mona boy vidéo na ngabe yo bima. Donc, conseil nangezali bandeko basi mibali botika kokanga ba nidité na bino na ba téléphone na bino. Bokanga ba nidité na bino na ba téléphone na bino te parce que téléphone mundela sali yango. Tango to supprimer biloko ekendaka wapi? Posez-vous des questions. Ba vidéo bo sala ka bino moko. Tango bo supprimer ekendaka wapi? Mundela sali technologie na niveau mususu le komi téléphone o loko eza Nokia. So ina kangi vidéo na ngatango na supprimer awa serveur ya Nokia ba récupérer vidéo na mba moko sans que yo yeba emsou vidéo des ezala publié depuis emsou na Inde to na Australie to na Bangkok yo yebité du coup tango mutakala na yo comme régner boye bandeko baza na Bangkok ya ba congolais to mamoni ya Moïse Mbi mi ndeko baza na congolais bazo on peut ba boa kiango oza surpris. Bona sioté téléphone ekoyaki te totika kokanga ba photo ya mitaka na ba téléphone na biso totika osala ba vidéo ya mitaka na ba téléphone na biso c'est ça des conséquences ndeko neti ndeko nazoloba ndeko oyo na oloba oyo azali l'un des artistes renommés na kata Top Vision asa mwa mobali lelo mutaka na yekala mingi te esambwa na pekisi batu wana batika na yebisi ndeko mwasi wana ndeko nanga sifo na fuka mape na kome na ide na yiba ndeko ya comédie mais ya ba comédien o fuka ma ya Herman e bimi o ba même ba chrétien ba zala yo ya Herman eza soni na ya Herman poto so sanga soni mon cher ami o lobi isusi ndeko ozo sanga soni na ba makamno na loba te Herman na ba na loba te troisième vidéo ebimi Herman comment yo bimsaka ba vidéo na ndeko nanga tango ozo saka ba intimité na basi na yo mais contrôle-toi maîtrise-toi. Et ça va délire na yo Herman. Comment on joue aux mobali moko nzamba sali mobali moko na sexe moko pour na mwasi moko. Koko tara jamais na hôtel na basi mi balé. Pour ça la biloko bandeko benga so partout partout. Et ça biloko ba président de la République, ça ba Barack Obama, ça ba grande personne basala yango. Ndeko nanga on a tous en avenir à moulaï liboso na biso. Nos crédibilités restent ya kozala bafoué pour toujours. Nzamba sali mutakala ya mutu e bomba na yango raison pour laquelle tant Adana Eve va vivre trop na jardin Eden basaki mutaka batikala ko yebate tant ba liembu ba comprendre ba ko mutakala bango mo nzamba abengani bango ndeko na ngai biloko o sala ya kitoko tozani ndeko na ngai je vous aime beaucoup en tout cas na ko ko ba bona vidéo na yo te oza l'homme de Dieu te oza mutu toza na artiste et comédien mais ngana sepe nango te pour la deuxième fois na mona yo okota ozo lembola su se ya mwasi mususu na lobi est-ce que eza ndenge ya ndeko nanga Herman ayembola ka ba se ya basi eza abomination ndeko nanga nzamba kokota akolimbisa yo te na acte wana ya kolembola ka se ya mwasi eza kitoko te ngana sala angote et puis ngana ko sala angote moi no akoli na famille chrétienne ayebi vie en Nzambe aoki jamais kozwa et tout le monde aye apesa ngo moi sa tchana munoko mais tout le monde voilà nous sommes déjà à la fin de notre émission merci mutakalize ça qui depuis l'année passée on a parlé de notre frère Papi Mboma a mutakalisé internet heureusement qu'il était sage sûrement calmement abomi yango wata bandi na biso na janvier yango bandi okende yango bandi je vous assure 2020 yango bazo mbaka non wana za nze mona biso ya ndeko na biso Michel Bakenda aye baki keba eza ye moka ebete nzamba oloba na mnona dada yo kana biso lo moko omondo la ti propre boy sokoti silikona ona kata poto tango ebima e masalité o comprendre Satan za zuwa soka pesa ki yo oloba ke nzamba o sala aolinga oloba bongo te aolinga oloba ke Satan muta o sala. Mais oui, comment est cause la mbamo tout à coup maman va mourir maman va sala nzambi. Et ça dit à quoi?
Il faut comprendre un langage trop spirituel. Comment est-ce yamba la moko ba sali nzambe? Ya wata to mona yango e yake kei na ngomba moko. Ya Herman e yeki. Mais il y a pasteur Moïse Mbi, il y a Michel Bakenda, acteur pornographique. Donc Michel Bakenda aux hommes mystiques, on doit jouer en même temps rôle, il y a réalisateur, il y a caméraman, il y a acteur. Mais c'est bon, tu as des qualités, hein? Tu as des qualités, Michel, tu as des qualités, vas-y, c'est bon. Tu as des qualités, au même moment, sous Oyembaga, Fongole langa lola, oh emahe, Fongole langa lola, Nzamba Fongole lola, Michel Bakenda, ou encouragé, hein? Bino Bongo Sarana Nzambe, hein? Nzamba ba alliance, Nzambe ya série, à Sodome et Gomorrhe. Yo, le bani marambo, le bani Léo Michel Bakenda. Michel Bakenda, Banga Nzambe Ndekonanga. Tu passes à la télé pour s'excuser, c'est bien. Il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Mais moitié na monsieur Tikaliana, oui, biso to bombe Léoni. Voilà, totika misala sala. Totika bisala sala bande konanga. Soko betili baku, limbisanga. Menga na osaka banti. Na beti bat mabaku, mais c'est bande ko beta mabaku ka dans le vide. Mabako Moïse Mbi ya betisi bande ko ya ko zwaka na lobi zwana no mama, zwana no za mwana moi sinde ba publier mutakala bongo. Na Instagram ya Moïse Mbi. Dada, tout le monde a Instagram maintenant. Et où tu vois vidéo? Vidéo où tu vois? Vidéo où tu vois? Est-ce que Moïse Mbi peut faire des choses? Maman. Un peu de réaliste aux analystes. Maman. Maman. Tant qu'analyste, peut-être Moïse Mbi encore joue d'unité à monter sur Instagram na e. Pour na nini zalaka so ba sama kamuna bango ba benga ka Moïse Mbi bazalaka na téléphone. Net ya Mireille. To yo kapo ni Moïse Mbi na kata monoko ne. Na kata monoko ba Moïse Mbi était. Ah yemba ndenzembo ya. Il y a Emeka Monsieur. Ah, frère Emeka Bazana Maramwa. C'est un frère qu'on respecte beaucoup. C'est un frère trop timide. Na vie na bandengi na ye. Aïma de ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. En tout cas, félicitations mon frère. Gardez ligne na wana to pesa yo faute to na loba aux frères mo boye, aux ara trop mis en part yo moko. Mais aujourd'hui, on a compris cela que tu avais raison. Il y a la mise en part na bandeko, ba chanteur au génération WhatsApp, Facebook, Instagram. Et ça va pasteur Moïse Mbi, et ça va chanteur le roi Moïse Kalambaï, et ça va chanteur le là. Mais tous cinq secondes, il prend tous cinq secondes et vidéo et peigner la lobby yango, elle nous promet, il y a même ba vidéo Moïse Mbi, ba au sangi sanzo tona frère Mike Kalambaï. OK ngote. Bande konanga en tout cas ngali boye biso to vivre na Kisasa connexion ko kimapé mais bo lembisa te bo tinda ba vidéo nde bo tindela nga na poto na Switzerland na Suisse kuna en tout cas merci beaucoup pour nde bo tindela nga ba vidéo na Paris en tout cas Niembo Amatamba merci beaucoup mon frère Motema ya étage asuka malolo merci beaucoup en tout cas na bande ko nyonso so ngobe nga bo finga nga pour mesate mon numéro c'est plus 243 89 59 38 38 3 à la fin c'est bon ngobe nga bo menacenga téléphone no ba pesinga et Suisse ils ont enregistré l'appel nyonso ko s'inquiéter na hote yo benga nga yo kanti ti ozo solana nga ozo repérer nga na GPRS njo nga be na repérer na GPRS grâce à ce téléphone merci beaucoup na motatile nga téléphone papa Godard Dago merci beaucoup en tout cas to lembate so nzamba zongi te biso pe to kotika koloba makambo yo te nous sommes tous contre les anti-valeurs il y a papa o ya botimo na azo mana mo na c'est l'abomination on va en parler. Chef de l'État, Zosa Marambe qui n'est pas côté Mboka, tous ces sentiments Marambe qui mabé, on va en parler. Ndeko Tshisekedi sénateur, Ndeko Kabila sénateur en vie, alors ça Marambe Zosa qui bat bordé fali pas 200 francs, si lelo, c'est comme 12 heures à Kimi Mutupo na nunga 200 francs. 200 francs Ndeko bana poto ba bien ngote. Et ça le ko Mboka ma bende wana. $1 wapi 200 francs. 200 francs vaut à peu près 7 fois na $1. Tolobate dollars c'est comme 1750 francs. Tolobate soso zara 3750 pour 12 à Wilkilo comme 6200. Tolobate. Toi copamade sous s'il vous plaît, zagi 1000 francs vers 500 francs le lot. Si ka 200 zara li sous 50 francs si la valeur. Tolobate bandeko ba na rifla ba vivre ndeni. On va en parler. On va en parler. Tous ça on a pour ça analyse. So bo minga mboke bongate. Bo mango simukendi. Azawa. Moi no ya
kapangala ya bobomaka ma sœur na kitambo papa na capitaine akufa na yi mabeka ezo continuer ce bobomi ngai bo s'enquêter te ke mboki o changer et ils en ka boy botika ngani nazala botika on menacer na ba belle bo intimidaka nga yo loko ozolo ba makamba chef de l'état na ko loba jusqu'à l'infini tina dernière souffle langa papa a commis na 40 to 45 to 50 ans a défendre mboko te biso nde to ko telema pour te défendre mboko on va le faire jusqu'à l'infini jusqu'à la dernière souffle de pour il faut to dénoncer batino so ba sa mabe na mboko to ko dénoncer bino jusqu'à l'infini comment ezakaka makamno so tourne autour ya kingakati makamno so tourne autour na bino boliaka ba mbongo biso ko to soufaka to kembaka au mona ndako musu papa obimatiki 1000 francs bana ba 7 baso maman pa ba kabola est-ce que vous pouvez imaginer lipa ya 200 francs ti on la mboko bakata en 3 parties pour bana misa tubalia est-ce que vous pouvez imaginer est-ce que vous pouvez imaginer que ça ko écolo ya foufou ezaka 400 francs lelo ça natch dedans fois 3 fois 3500 tikela maman azana bana 10 tikela 10000 akoye biso na oye batena ko banda wapi tout ça va tomber mo benga bana batika ngo 100 francs ke na ngaba na wenzanga bo mwande banga maba osombango ezali bazoteka ngo dada batomsona 25 plus eza isute tozongi na antiquité tozongi na makamwana nyoso on va en parler to banga mutu te poso to lobi ba boma biso ba bomi ba te belé biso to bima poto luka alternance na mboko yo ba beta biso ba masasi ba beta masasi na terrasse to kima par-ci par-là parce qu'on a voulu l'alternance dans ces pays boko sa biso te to kosa mingi peuple congolais to tele ma révolution na biso et ou te pas na biso moko ni est pas chef de l'état ni est pas China Rambo ni est pas Jeannette Kabila ni est pas Nani ni est pas Béton ça nous dépend de nous la révolution sud-africaine est pas na classe révolution sud-africaine il y a pas na classe biso beto télé maso to télémi to défendre cause ya mboka na biso za gâchette au Mobutu lobby et Afrique en forme à revolver gâchette ya revolver eza RDC Lelo Rwanda comme premier pays à producteur africain ya colton bazata na place wa bimsa colton te bozo ngo wapi il s'est enrichi na Congo biso moko PIB na biso to yebite to loba congolais moko liaka combien na journée moko ce bana baza 10 papa tiki 10000 ça compter maman ça compter papa c'est que mutu moko lia 1000 francs la journée na kala tant tokola tozaki to meli kwaker na tongo na 8h toke classe na 12h na na kuti fufu na lié na simbi kaye na zongi na mbetu na lali 18h avant na la papa na bino comment ça s'est passé la journée na au déjeuner na papa poto ki olala le comment maman lambi azo c'est la 18h 19h bilo rebelle à 14h s'il vous plaît cher ami a bombi pour bana bali à 16h 17h au kebitiem soupe 20h balala nango to kende wapi dans ces pays. On va en parler. Merci beaucoup, Nabanderono Sobatalinga. So Nzamba Zongite, to Lembolo Bate, to Loba jusqu'à l'infini. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci à tous les abonnés des Dada International TV. Restez toujours branchés et abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais déçus. On se retrouve très prochainement.